do biso ba banyama ko ba ke no wa meka ngwe pa na biso ne banyama ba jeune simba te bon est-ce que congolais na tétites africain au tape na maman na cadena alpa na porte lunda ko ne so kota na makasa comme une violation ka mindela na toluka total so ba violation droit de l'homme ona na kati na Congo bozo ayene bo bana pesa siko ba makisi wana oleke bo ko vaccin ha mundela zo tindela bino c'est ça le problème yebi sa docteur wana que non oui ce qui ça zo déjà mais oyo ils a déjà douté parce que mindele bele ba vandeli na réunion azo ba que non eza mabe ba africain baza ba cochonté que bo que no ko meke pa na bango d'où il faut bino bolo ba que non oyo yango te bazongi sango ba na wana mindele na lo bango moko oyo lobi docteur Muyembe autorisé ya bino bato boza libanda kuna oboza mo informé na niveau makambo bolobi nini ba congolais bandima to bandima ngote toza direct Holando awa banda suko se présenter za bien makasi to Holando oui ngai papa tofla mais dans lobby que no ma vaccin wana parce que bango moko ba mindele ba vandela na réunion na tine no ba vidéo na bango ba fandi na réunion bazo tuna ala des na Europe des en Afrique te bandi na Europe pourquoi obeti biso nano na Europe te bozo que no ko beta mon na Afrique et c'est ba africain ba komi ba cochon bazanga ki réponse à koloba nous bino ba congolais bona ne soki mutu wana zondima boke no nika yende ba bonzo ba façon wana ne ko beta nanu yemo parce que vaccin les a vaccin à mabe ba yende ba beta bino ngona nzoto do biso ba banyama ko ba ke no wa meka ngwe pa na biso ne banyama ba jeune simba te bon est-ce que congolais na tétites africain au tape na maman na cadena alpa na porte lunda ko ne so kota na makasa comme une violation ka mindela na toluka total so ba violation droit de l'homme. Bonjour, bonsoir na balande nyonso ya Alvin TV la voix céleste. Mbote na bino bozali ebele partout dans le monde au besoin na biso Nangela éternante Njambi azana bino wana moni bandeko baza niveau ya Amérique bandeko oyo baza na niveau ya Europe bandeko baza niveau ya Asie bandeko baza niveau Océanie bandeko baza niveau ya Afrique sans oublier en République démocratique du Congo mbote Zambe a pambola bino bozali ebele bozo na biso merci na bino eza votre humble serviteur ndeko na bino ne la ba toujours moi na bino ya na bino leki na bino Moïse mo kantibale auto ça wana chaque jour ce qui te permet te pona ko ça na bino ba analyse et puis pona ko pesa mbe formation il peut lobela makambo eza dessous des cartes pona bino ba boza libanda o baza na kati ya mboka boza la informer merci na bandeko baza ko soutenir biso sur le plan spirituel merci na baza ko soutenir sur le plan financier njamba za la bino wana moni ndeko mutomboka na niveau wa Waterloo na États-Unis bandeko mususu baza na niveau ya la France bino to wana c'était ko permettre ba kombo boluka bokoma pa to bengaka mais pour l'instant kombo muto to kangi makasi za mutomboka la oyo azor soutenir sur le plan financier njambi azana ok Dieu vous bénisse bien aimé alors lelo toza na sujet autre sola bande ko musu baza ko benga pona ko bakeno biso na Kishasa eminde ko emiso sala mo pona yo mutakishasa te sala pona batu nyonso na yo mutakishasa na mutoza libanda moka bengono zwaka 15 minutes 20 minutes obera si jo olobe mo non eza bon tende ko ngamna eza plateau na ngaiti ngamna osala émission ozelaka abana so mege sili oso mega mususu so mega mususu alors lelo si je te reçois les alines arrivé à vaccin oyo pour l'instant na niveau ya ba réseaux sociaux ezo sala moins débat makasi oyo lobby professeur docteur Muyembe o nazana ba respect belé makasi na osenga pe na ba congolais obine bolanda biso bozana na ba respect pas bato yo nengo zana banda ba bota yo msu ajo koma wana ata $1 coach na RDCT mais za bango na ba o ba docteur mukwege baza bato fo moni ba baza politicité kabino bozana ba système moko
je m'en excuse vous en passez mon seul likamo et donc vous bitumba wa politique beaucoup tissu en elle ko et là non biso to ando to sala ba reproche wana mais dego comme c'est comme si on donner likamo mutando luka likambu moi so mutando luka likambu soit zu à profiter nango c'est ça baza bato photo honorer bango ou ba honorer RDC bino peut-être a besoin na valeur na bango te mais niva ba libanda baza honorer makasi ba dombo mkwege wana banani ba muyembe wana alors azape épidémiologiste dans ma classe maïle est ce que soukeli et sur maïle bien soukeli bandi côté wana ils ont des mots autres langue sur ça là aux ana ni jouer jamais au baocho yo beta ba ete ba cholo ballon na ku na centre ou tcha ba kufo ba Cristiano ba Messi ba tchaka jamais mais ça on peut ça donner yo pese au soda chimie c'est donc jusqu'au ça là muta na don tcha ma pesi alors bango qui là so batanga ça qui là so wana mais ça va voir la voix du peuple c'est la voix de Dieu c'est levé il cause na raison mais manière au bane musu bando kenango ya ko finga là à tout cas biso to lo bato to tchela ko finga te bato baza ba héros monko vivant parce ba œuvre basali yo so ba pesa kyo na en charge ya ni ebola si o aventure ozana prison nani ilunga wana ba pesa ya otande ngazolia mbonga lembonga mais azana nteke no mesi mutamaile mais en aventure mais vio ai papa ebolesili alors mutabongo akia prix Nobel na niveau Japon o sunde ozana o edebu RDC lo monte do no tala même so ede lo monte c'est critique ezali eza ba mané o ko orientation mais ko fingo ne na moni wana en tout cas eza malamu te bato bazo mériter ba honneur o bolinga bo déshonorer bango eza anormal bo tika bespenza malamu te alors sans plus tarder to continue na sujet na biso o lelo o ezali vaccin oyo ba occidentaux ba mindele bazo nga basala essaye na niveau ya Afrique et là que tu appelles moi kanda ezali moi ba vidéo to moni ozo faire révolter bato on tient bien première audio awa ozo kande ba juin seulement ozo ba que non to ke komeka ngona Afrique pas baza ba cobaye. Dieu merci, tu as mis sous audio mon il y a un député dans les mêmes députés dans député dans belge Luc comme un Luc na bossa comme un Luc na 2011 yé mutazoka a ko fait c'est dans niveau ya limité et puis na matanga na obsèque à c'est dans niveau Belgique et pas checker daga na ni na chef de faire moi comme que non adieu son excellence président de la République démocratique du Congo les mêmes députés na basala moi débat au niveau ya parlement na bango ou kamambazo lo babi non to tindi sida na to tinda sida to meka sida ni Afrique o peto lingelo wate o kanina sala bazo lo le pa bango ba impérialiste wana o ba linité et puis awa de docteur Muyembe a ça des audio des vidéos liboso a deuxième vidéo boyeba ni ça ko s'est passé trop bien appelle de comment qu'on passe émission to bato ça bon il fait intervenance la pas boye mentionner zo betama avant to benga ba on deko to bada ko tia d'abord vidéo ya ba jouer ya journaliste wana ou azo ba que non fois ko mekango d'abord en Afrique do biso ba to ba niama ko ba que no wa mekango pa na biso ne ba niama ba je on est simbate voilà ce que congolais na tétites africain au tape na maman na cadena alpa na porte alunda ko ne so kota na makasa comme une violation ka mindela to luka total so ba violation de l'homme tout bada o tia audio moko ya bandeko ya journaliste comme bazoloba pona makambu ya ba virus OK ndeko abengi awa oui allons ndeko bonjour Bonjour, papa Langai. Bonito, Fla de Londres. Ok. Eza bien de ozobenga awa. Kombo nani? Papa Tofla. Papa Tofla. Nengo oza en direct na niveau émission na biso to lo bato oza en direct nenza awa. Ezali bien pe nengo bengi. Toza besoin d'intervention to eba. Vaccin o eza ko ya awa. Oyo lobby docteur Muyembe autoriza ke ya. Bino bato oza libanda kuna oboza mo informé na niveau makambo o bolobi nini. Ba congolais bandima to bandima ngote. Toza en direct Holando awa. Banda suko se présenter za bien makasi to Holanda. Oui, ngai papa Tofla mais dans lobby que non
ma vaccin wana parce que bango moko ba mindele bafandela na réunion na tina bino ba video na bango bafandi na réunion bazotuna malade eza na Europe eza na Afrique te bandi na Europe pourquoi mobeti biso nano na Europe te bozokende kobeta ngo na Afrique ese ba Afrique bakomi ba cochon bazangaki réponse à koloba nous bino ba Congolais bonana ne soki mutu wana zondima bokende konika nika yende bakozwa ba façon banana kobeta nano yemo parce que vaccin les a vaccin à mabe bayende babeta bino ngona nzoto ndeko tofa s'il vous plaît ndeko tofa docteur Muyembe aza d'abord congolais hein ozolanda biso oui ota aussi c'est bola awa ke la nande kozo continuer nao ata aussi c'est bola awa ke la so atangi côté wana domaine wana za mo maele makasi ko le kabiso ese boza si pena ko numéro ko yepone bo mande ko ne pa ndima yango mende ko na ngai nakata médecine malemo za na kati alo bande ono so ba congolais ba yemba kambwele kati soke ezalaki loko ya malamu mindele bako posete na mote boya kubeta ngo ba africain baba ndima malamu pourquoi mindele bazoko boya baya kubeta ngo ba africain ifa ba banana na bango ngo mindele le problème c'est que mindele mutu ba dévoiler biso abi bande ko bondi mate boye bisa bande ko na bino na mboka ke bondi ma yango te eza eloko ya mabe so ezake eloko malamu ifa ba banana na biso moko mindele ba koyi ko banana biso mindele mais ndeko ozo continuer mais natango to moni vidéo au niveau États-Unis au basal ba meki da 4 personnes ba américain na vaccin wana mon cher oui bino bozo mona ka wana eza monsieur eza scénario bon ma zika basali meza bongoti le problème est que no faut bino bo résister za makambo za bino bon na mboka na bino bo uti kozwa déjà docteur oyo asali déjà kisi ya kobikisa déjà batu aza wana na kati na Congo bozwa yene bo bana pesa siko ba makisi wana oleke bo bozwa vaccin ha mundela zo tindela bino c'est ça le problème yebi sa docteur wana que non oui ce qui ça zo déjà mais oyo eza déjà douté parce que mindele bele ba vandeli na réunion azo ba que non eza mabe ba africain baza ba cochonti ke bo ke no ko meke pa na bango do il faut bino bolo ba que non oyo yango te bazongi sango ba na wana mindele na lo bango moko biso toza na docteur au ça j'ai déjà solution ya kisi ya kopesa déjà kuna na kata kin na wuti ko tindela yo imagine sikoyo landa ye oyo kaye oluka président Fati oluka moye bo bomba ye bo couvrir ye bo protéger ye wana ba no big milimo abatu et ça simple. OK, merci ndeko, merci pour l'intervention. Donc ndenge za wana ndeko nanga bo me malika mo pona sonité o pona moto aza mayelo bien te awe sika bato ngo ya mayele bavandi balobi meno eza normal te malade bani na Afrique te bandi biso na Europe mais ko ba beta bato na Europe te bozo ke lo beta na Afrique bon vaccin eza ya lolenge ni en plus tam batuni bango bino bo maki Ebola na Afrique bo maki sida na Afrique bozo bango beta bango ezalaka ni o vaccin o pe boye na go sukeza pe malade pe bolingo cha bona nzoto bozo mona do bato tozana bango tozana mindele tokona na bango ya la mindele mususu balinga ba noir te eza mindele mususu balinga ba noir ta ba moni bongo habite ndeko bozo biloko bolesa bandeko bazana mboka bazwa yango te ndu bobo yango utiliser yango ata mukedi donc les seules solutions docteur auti ko mona na zawana na auti ko tindela ngo siko na image botala ye boluka moye bozoye boko mise pa ya président Fati babomba ye esika moko ya ye moko azala mais webike aza mutaliboso te o se kate mbato azana kisi me batango webike za procédure eza ba OMS peut-être bino bozo ngeza des soins ya rapide non so ozi médicament eza ba cérémonie esenga peu salema et ozo ba inane ba 6 mois eza te azukisi mo ka pesi bato non ya zana inane te ya zana ba kisi déjà sur place azana ngo abiksi déjà plus de 10 personnes déjà problème 10 personnes à coronavirus 10 personnes à coronavirus abiksi 10 personnes à coronavirus oui azana na tuto tindela yo azana na kini azesika mususu te do soki boke bozuye omeme ba ya Fati ovandisi bo protéger ye abandi ko développer batala bato bazana bakawana abana ko pesa ba kisi bo mona ndenge ba kokoma eza simple ndeko na ngai donc eza
so eloko te tozala panique tozala eloko kobanga te oyo ezobota Europe wana bomeka uti koutilize yango te eza eloko ya mabe bazwa kotia biso na nzoto babebisa génération donc milimo ya bana donc toyeba bokanisa Ebola bayaka na vaccin sida bayaka na vaccin donc bango bakreaka biloko wana. Ok, merci pour l'intervention, merci. Ok, on est quand on flabing nous à partir à Londres, hier pour n'abi que non vaccin on a oyo. Docteur Mouyembe andima ke ya EAT, ils ont un malade na kati. Bazi ya pour na azimutu oyo. Azo big ça. Coronavirus a 10 personnes big na habité ngazan ki chassa wa ya zo les formations bon a eza mission to bato lo baté les opinions na mais ah si j'ai biso zo si j'ai biso vaccin oyo de ni mu docteur Mouyembe ndima ke a sko to cha ye moko docteur de mu donner Mouyembe boyeba des déclarations sali à lobinini après to cha bino vidéo oya belge wana ozo bana kata sa na plein na kata belge boyeba après to ko tapo to limbo la bino boyeba si je na biso vaccin oyo ba ko to ba pesi biso to zo yango to zo yango te sans plus to cha bino dans première vidéo oya premier audio oyo docteur Mouyembe saki pour na makambo etali ya vaccin wana to landa na bino après wana to recherche bino deuxième vidéo na après to recherche bino vidéo et troisième audio siko ya belge wana o asal déclaration abi que non si des akar be baninga na kacha ni ba wololi o baza contre mais mon ba te ça vérité ça solo to recherche bino vidéo d'abord ya docteur Mouyembe première vidéo na awa to tie la bino ngo après to limbola après biso na bino boye bandenge situation masolo ezo kolekana yo posa besoin intervenir na to ba a oza besoin intervenir numéro zawana benga 24 heures avant sene biso oko sala intervention na yo pour na makametali ya covid ya ba actualité politique ya to bato baté tous a besoin ba soutenir bino s'il est pas financier ozo bande mususu bazo soutenir s'il est pas financier eza mala makasi bozana o ba tout na pona ko s'abonner au komi Alvin TV koti na ni ba komi s'abonner au cliquer wana au s'abonner pour ne permettre en temps réel sur to su vidéo sika oza la connecter sans plus tarder to ti la bino première audio ya docteur Mouyembe na makameta ya vaccin loyebo ke non banque mondiale a payé 47 millions pour na aide ya COVID-19 bino pe bocha bobo ya boza pe boza libanda bocha na koni mo ba solidarité mo a tout cas Dieu merci na bosa ni Dieu merci na jama pambola nani Delice Sanga arta sanya pambola yo to se pe na jama kabunda bino ba kolonda ko gise kabuye pouvoir parti to ebi salaire après vice-président Assemblée nationale ils avaient bien personne emboîté pas koluka moi partir salaire ndambo chango pona cotisation contribution ya COVID-19 et ça mala makasi so batalibanda bosa bo boni bino batanda to zape pa na bino na répéter jama kabunda au gise kabuya ba député to IDPS bo emboîté pas aux amala makasi pas Dieu merci nda pa mbola Delice Sanga parce à na to baté art union so déjà azamutu na aza x ou y qui soit à poser art malamu to ko féliciter et to sengi pe na ba député muso ba tirele bolanda Angela wana il y en a un mois quand il y a pamba, un mois c'est 2 mois pamba, $10 000, $13 000 zorana, au tien on t'a la moitié ça qui fait un peu na, ce qui est pour nous permettre que ça l'été vimba, parce que mon ba minde na bobino botomboka, baza ko imposer, bino continuer bazu baza baby faiblesse bino, baby ka ba onde baza ba boya var c'est pas 47 millions yango, oyo zo avo zo ndima. Chez ça total sur à côté 2 millions. Pour ne venir couvrir ceci 50 millions. Moi il faut viandima. Mais toi to ça ba analyse, mais toi tu as une première vidéo awa. Oyo docteur Mouyembe a sali pour la makambetali ya vaccin oyo pour na COVID-19 to cheli bino bolanda. Le vaccin, nous savons les grandes institutions comme NIH aux États-Unis, les CDC aux États-Unis et même ailleurs en Chine. J'ai un ami qui est au Canada. Bon, vraiment, ils focalisent sur le vaccin. Il y aura déjà des essais. Je crois au mois de mai, on commencera déjà à faire des essais. Et peut-être vers le mois de juillet, août, nous pourrons commencer déjà à avoir des essais cliniques
ici en RDC? Bon, nous avons été choisis aussi pour faire ces essais. Donc le vaccin sera produit soit au Canada, soit aux États-Unis, soit en Chine. Nous sommes candidats pour faire les essais ici chez nous. Ok. Nous sommes candidats pour faire des essais ici chez nous. Moi, les amis, la première audio Oyo. Docteur Mouimba Salaki, à l'objet que non, essaie de banner à niveau libanda, non, tu fais même de quoi tu bien awa, n'a eu des formations à niveau, n'habité à Beza, mascarade, ah, tout ça devant, on a besoin de milliers de personnes. Tu as été au côté de sentiment, on est masculin, c'est une formation qu'on a eu 4 personnes déjà, ça le bon essai à niveau États-Unis, mais habité, ceux qui viennent pour les mascarade, il y a un peu de docteur Mouimba que non, ils essayent, mais moi, mais à Wandé, RDC pas pour bazar candidat pour la ça la essaye parce que essaye un peu sur contenant qui en moi na niveau ya réseaux sociaux mo te peli makasi a zone pour la deuxième fois pour na ça la deuxième vidéo to na ce deuxième vidéo né au Docteur Mouimbe à lobinini to chef la première vidéo abi que non toza recruter pour nos candidats pour na pas ça la pour des déclarations azali pembe na ambassadeur amer ou azali ambassadeur États-Unis ou za première audio ou ça qui deuxième audio boyeba ko ça la rétro-pédalage né dans poto bengango alobinini tosenga na bande ko fingiza malamu te aza mutamaele mutabwana makasi ba pesa charge ya munene do charge yo aleki na mpulensa aleki na ilunga alekina ilunga prime ministre pas charge oyo bon ande ba italien bon senga o seku to komina suka mais ce qu'on appelle charge aza mutu eskaza bo prier makasi de pona ko sonner mais ko fingiza mabete ba critique eza constructif eza mabete mais ko fingo nde bozo fingiza malamu te auto chef no première vidéo bolandi ce que to chef no deuxième vidéo audio nae bo ka deuxième audio alobinini après to continuer ba na ba information mususu na ba analyse to landa deuxième audio ya le professeur Docteur Mouimbe. Ah, deuxième audio ne Tolan. Chers compatriotes, je viens d'apprendre qu'une vidéo circule dans les médias sociaux et je l'ai moi-même visionnée. Mon message de ce soir est d'apaiser la tension que j'observe dans la population. Mon intention en parlant du vaccin Covid-19 n'était pas d'affirmer que nous allons commencer la vaccination en RDC sans qu'il soit testé auparavant en Amérique et ailleurs. Les essais de vaccination ont déjà commencé dans ces pays, notamment les États-Unis et en Chine. Par ailleurs, nous savons toujours que les vaccins contre la polio, la rougeole, le tétanos et tant d'autres que nous utilisons aujourd'hui ont été d'abord testés en Belgique, en France et aux États-Unis avant d'être introduits ici chez nous en Afrique. Récemment, en Afrique de l'Ouest et en RDC, les épidémies de la maladie à virus Ebola ont été maîtrisées grâce à l'utilisation d'un vaccin expérimental RVSV. Je suis moi-même congolais et ne permettrai jamais d'utiliser les Congolais comme cobayes. Pour l'instant, nous nous focalisons à maîtriser la pandémie du Covid dans notre pays. Le plus important pour le moment est d'observer les gestes barrières et les mesures d'hygiène pour lutter contre la pandémie du Covid-19. Ensemble, nous allons vaincre le Covid-19 en RDC. Ok, toki deuxième audio ya Docteur Mouimbe, boki na premier audio abi toza candidat pour na essai ya vaccin ya Covid-19, deuxième vidéo abi que non alandi na réseaux sociaux. Pour na abi que non déjà niveau bamboka libanda nes ba États-Unis déjà essai déjà au Salema. Alors awa biso ti na main abi d'abord za congolais. Aolingate andima baya na iloko ya mabe pona bomande ko naye. C'est ça maloba o Docteur Mouimbe o alobaki o alobi andeko bozo na biso na va céleste na Avin TV l'émission autour de bateau de baté
boyoki tous les deux audio ba critique c'est pas na bino biso sala ba analyse à passer de comprendre notre première audio salaki le raison est communicateur après sa communicateur ça la communication mais il y a sali communication à quel endroit on a sali rétropédalage surtout ce qu'on a deuxième audio tout ça là awa au sens que oh toi ça mutamaeli amoko ça la compréhension Pendant que deuxième audio n'est pas salé à moi cause à me comprendre. Premier audio on peut comprendre. La deuxième audio n'est pas l'obéi à biboui. Ani baba da on make avance niveau États-Unis na pays musus. Avec comment ah d'abord ça d'abord congolais. A kolingate que avance ne ezangabe. Avec comment bossa ni va protestant. Quant à nous on va continuer comme ça toujours pressionner bossa ouais mais amane mais ça constructif et ça pression de ko finga et ça malamuté. Pour y mutazange na répéter charge ça ça et qui na charge ilunga. Il y a des charges au bâti, la balise à mbongo. Il y a du maman à charge à mener des milliers de Congolais. Il y a un PC, moi, un boka d'orte et longondo pour na makambetalia, kolonga, Covid-19. Maintenant, on comprend pas tension à bateza focaliser nini. Là, l'hôpital, tu as appelé tantôt limbo la bino, pourquoi peut battre ça? Tension à ma casse. Tu as bien ce troisième audio, oya. Journaliste, et moi, au niveau de France. Yé azo senga ba yo meke et pas na biso c'est ça donc on comprend ce tension ba ça makasi bazo comprend est-ce que ba on ba mindela ngo nde bazo lobela ce comme si ça en jeu mo ça na carte mais toi tu as bien avant tu as bien audio journée c'est toi tu as ce audio d'abord il y a député mon belge non répété comme le leak député en 2011 il m'a officié papa Etienne Tshisekedi depuis le même député Tshisekedi de papa Koufaka akena ko tirer chef de faire comment adieu son excellence le président de la République démocratique du Congo bato bon point pourquoi tu es bon abike non parce que yemutu a gagné qui m'a pour na 2011 alors toi tu as no audio ya député wana on a kata plein air na niveau Belgique pas zo ba ke azu ye pas aza contre Varset wana aza contre parce abike non virus ya sida ya kabo dene bo kabo tu na niveau Afrique mais na kati ba aza iwe Paolo qui est mais total la tolanda audio après tout ça suba commenter to sone sona ba audio oyo bande ko ba mindele o ba libanda o ba sale ke non to tomboka parce que landi déclaration ya Macron abada o makambo ya bana oh non Afrique ba bote belé na ba to bota moi Yemutabo Tabiso, oh non, Nigeria déjà, en 2030, on a peu plus de 22 millions de personnes aux États-Unis. Alors, c'est comme si, alors, Gudelberg, Wana, aussi, Basanganaka, à ton côté, la musique, nous se permettre, to limbo la bino boye, Gudelberg, Wana, Zoa Gudelberg, ni les Sanganakuna, et ça, votre humble serviteur, vous avez besoin de l'intervention. Merci, ma case, merci, na papa, Kala la moto, Maniva, Waterloo, Njamba Pambolayo, merci, na journée, c'est John, Fima. Film Jessie ba ima eza kitoko na bala nino sur Alvin TV yo posa na besoin oza comme partenaire na biso numéro eza wana osoana bandeko Alvin TV na la voix céleste to ya maboko ofungwama pona awa toza pona bino biso pe toza pona bino de to ba toujours l'émission to loba te to tuni bino to bito loba parce to buka lokola te to ba bosolo alors to tira bino vidéo to tira bino audio o ya député on a leak yazaki belge mo ça courage na kata pleine na kata Belgique abinon ngaza contre Varset wana parce que sida yaki kabwe ndenge ba woloki na kati na binzambe o ko lango c'est comme si bato ba oteme loko bazana raison tebe parce que de game de ba wolole bo ba pourquoi wolole to cha no député ngoyo to landa awa to représenter eza audio moko ya 1 minute to répéter ngo ya to limbo linga ba nini ça se passer après to zo ngosona ba message o ba journaliste na ya France ba chaki après to to ça en grosso modo to analyser pour na to chiter sans plus tarder bolanda ko to landa message to bi au député à belge député belge comme on est monsieur Luc to limbo libino to cha bino audio na eboka aw. Et on oublie de dire que nous avons également apporté le sida lorsque nous avons utilisé le peuple congolais comme des... On oublie ça to bandi. Et on oublie de dire que nous avons également apporté le sida lorsque nous avons utilisé le... Dans zone di makeno bangon ba ki na ba porta ki sida en Afrique. Habito bobo sani ke biso ndomena ki sida en Afrique. A continuer Tolanda na bandel audio bien bandel bota la biso o aza besoin tindela ngo à travers WhatsApp na tinon pour laisser ba vidéo penda na tamboli mingité audio na tamboli te mais tele bino awa na tolo bato baté bato nga boza na informer penda na bandel tina suka e ozo limbo la bato boza na bino oza na matière makasi to bandeli. Et on
réaliser nos vaccins contre la polio. Désinformation et hypocrisie, une fois de plus. Abi, tobo sani ke biso to maki sida o to po to tise ba konwe ko ba kobay. To po na to yana to vato meka sida na kati on za député za belge na kati a plein wana ba wolole po ba belge. Ah so on comprend que no tindo mona babi la voix du peuple c'est la voix de Dieu. Tine bato ba telembe bobo avancer na ba oza na raison mais ce qu'on a noté mais la manière obino bokomi go finga Dorothée Muyembe wana. Ya yeli biso prix Nobel yo zo tala nga moko ni le biso prix Nobel. Au beau temps, il y a commis 60 ans, 50 ans, à jour, il y a un prix Nobel. Il y a assis ce beau là. À qui a eu prix Nobel à niveau à Japon. Depuis nous, Congolais, finalement, ils ont trouvé que non, idée n'a pas été. Mais manière de demander de monsieur Bazo Finga, beaucoup de des politiciens. De beauté, tu sais que de commission y est. Heureusement, vous avez un abandonné. So ce que vous avez mon loup, ça sont des gens pas balou banambo quand on dit bah ngai balou banambo heureusement de hotel moi bon azamu tabandundu. Ce que vous avez mon loup ba engeza ndé Tolanda na répété Bolanda audio oyo il y a député oyo Bolanda ba olole na kati ya parlement il ba vérité Tolanda. Tolanda audio ya député donc ana kati ya la plenaire donc bango to ba belge ba Hollande azui parole abi keno biso to bimi sida na Afrique to yena RDC to comme si ba congolais ko ba kobei to lingate viso ya tane ba olole Tolanda to bandel vidéo. Et on oublie de dire que nous avons également apporté le sida lorsque nous avons utilisé le peuple congolais comme des cobayes pour réaliser nos vaccins contre la polio. Désinformation et hypocrisie, une fois de plus. OK. Ah to suki to bino lo ngabo comprendre monde de tambol. Dabi que to za ba hypocrite. Parce que ndeni na Italie ba ku febele. Même nombre to ziba révélation, même nombre o bo kana Chine za bongote. Na Chine ba ku febele. To limbo bino ndenge virus ane bandeli. Muta sali virus ane za américain mo libre, az américain. A era sa virus ane sko baninga ba sa la kiso o combattre virus ane. Sko OK. Avant de faire vidéo bande quoi to parce que audio il y a Macron président français na Nicolas Sarkozy mambazo lo ba comprendre non ba français oyo baza mabe makasi donc baza mabe makasi ko ça ba plan o tine ba do musu ba te mais ba oza na ba raison to tshele bino su ba audio bon la le loso to tshaba audio bo te bi to tshela ngo pour na to link ko lo ba bo musu ko commenter na biso mo to sa ba commenter mais to tshela ba audio to tshela ba d'abord audio ya Dorothée Muyembe moko des audio asalaki Toche bino audio belge o tina zo dénoncer toche mesko audio o ba président français na Nicolas Sarkozy ba malobi bo comprendre tiani so révolté bato. J'ai dit voilà, c'est sûr qu'une épidémie massive comme celle qui fut celle de la grippe espagnole après la guerre de 14-18 en effet équilibrerait la surpopulation de l'Afrique. C'est un propos qui n'est pas à mon avis subversif, c'est une opinion. Le premier défi aujourd'hui, entendez-moi bien, c'est le problème démographique. Nous sommes 7 milliards. Oh, dans 30 ans, nous serons 9 milliards. En 2100, demain matin, nous serons 11 milliards et demi. Jamais dans l'histoire de l'humanité, il n'y a eu autant d'habitants sur la planète. La première proposition que j'ai voulu faire, c'est la création d'un organisme pour suivre la population mondiale. Et pour moi, le premier défi qui génère d'ailleurs le défi environnemental, c'est combien d'habitants vont pouvoir habiter sur la planète. Mais ce n'est pas le sujet. Mais le sujet, c'est que pendant tout votre quinquennat, on vous a pas entendu parler de démographie. Par contre, vous avez été très volontariste sur le changement climatique. Et tout d'un coup, on a l'impression que les priorités sont inversées. Non, il faut lutter contre le changement climatique. Mais la première cause de dégradation de l'environnement, mais si vous ne voulez pas l'entendre, c'est que vous ne cherchez pas les causes et vous vous intéressez qu'à l'image, c'est le nombre d'habitants dans la planète. Et vous semblez le Nigeria va donc passer à 400 millions d'habitants. Lagos, sa capitale économique, en a 22 millions. Si on ne pose pas la question de la natalité sur le continent africain, ou de la natalité en Asie, ou de la natalité dans un certain nombre de pays, on ne pourra pas protéger les équilibres écologiques de la planète. Quand des pays ont encore aujourd'hui 7 à 8 enfants par femme, vous pouvez décider d'y dépenser des milliards d'euros, vous ne stabiliserez rien. On a assez de recevoir des leçons ou du moins. Ah, Boki.
le tout dernier audio to Tchelibino d'abord to bana oya Nicolas Sarkozy ndanga bi que non na 2030 Nigeria comme on a plus de 400 millions d'habitants. 2030 Nigeria 400 millions d'habitants. Lagos ça pas mal Lagos capitale là-bas Nigeria ça a 22 comme na 22 millions d'habitants. Donc par lingate pourquoi monde alors na nion sur le bien na pour na nion sur le bien et la sani na Guldeberg wana to bi Guldeberg so Bilderberg wana est-ce que ba kutana ki ba zo ba résolution est-ce que Covid-19 ça pas ba résolution ba ça frappe ya Nzambe mais to bi makambo faut tellement 2000 sous misa molimo na misa bonjo to boy mais to senga toujours na bino bozali banda. Beaucoup de gens qui sont vigilants, mais vigilance seulement constructif, eux permettent d'aider les conjambos, d'aider les bateaux à payer ses charges. Sans répéter bien, Dorothée Mouyembe a une charge à mon aîné, ou à Zamutamaye, les manquants, tout pour pour naïe, tout le capito, aider pour na. À surmonter crise au makasi donc c'est-à-dire eza bongo botika kofing eza mala muté kofing eza mala za mutamaye eza muto faut pc limemia parce qu'il y a un prix Nobel, on a donné Mukwege, un prix Nobel de la paix. Merci à Bino Tobozaki, côté na ba étant donné qu'il y a Bino, au besoin niveau internaute, besoin niveau à Facebook, besoin ba YouTube. Merci Njamba Zanabino, merci à Banderono Soborana Biso. Et ça qui votre humble serviteur Moïse Maoka. Merci à caméraman John Jambi Azanabino tout. À la prochaine, ciao. Le temps passe et ne s'arrête jamais. Alors réveille-toi mon ami. Et tout ce qui nous quitte chaque jour, laisse que cela nous serve de leçon. Car à chacun son jour, à chacun son tour. Peut-être demain sera ton tour. Alors réveille-toi et prépare ton âme. Car un jour. Le temps passe, le jour s'envole, s'en va si vite sans laisser de traces. Comment faire pour l'arrêter, car il nous amène vers le jour de départ. Tous efforts avant nous n'ont pu l'arrêter. Il s'en va sans arrêt, sans pitié, ni nous laisse le temps de faire nos bagages, et de tout mener. Le temps passe, le jour s'envole, s'en va si vite sans laisser de traces. Comment faire pour l'arrêter, car il nous amène vers le jour de repas. Tous ces efforts avant nous n'ont pu l'arrêter. Il s'en va sans arrêt, sans pitié, ni nous laisse le temps de faire nos bagages et de tout amener. Il s'en va seul sans nous. Faut me perdre tout plutôt que de perdre son âme. À quoi bon tout gagner, ben sera que vanité. À quoi bon tout gagner, perdre son âme si l'on est censé de tout laisser. Moninga, verser le sang de l'autre, si demain sera le tour, tu seras seul comme dans un miroir. À quoi bon tout gagner, perdre son âme si l'on est censé de tout laisser. Moninga, verser le sang de l'autre, si demain sera le tour, tu seras seul comme dans un miroir. Où tu rendras compte devant le Seigneur toute ta vie sur terre. Après avoir tout gagné, l'on s'en va seul, sans rien amener. Faut me perdre tout plutôt que de perdre son âme. À quoi bon tout gagner, demain sera que vanité. Faut me perdre tout plutôt que de perdre son âme. Perdre son âme. À quoi bon tout gagner, demain sera que vanité. Moninga, tala tangwe koleka. Moninga, tala bato bako kende. Kosala lolendo na mokili okanisi mokili yango yayo, etala bato bakoleka. Tango ekomemanga,
tango ekomema tango ekotika moto te bakulutu bayakala basi bakende moninga tala tango ekomema Papi Charles Mombaya si akenda kala otango eza komema ya Maria si akena ye misa mungolo we tala tango ebebi ye papa de baba si akenda kala tango eza koleka ale moloto we si akenda kala otango eza koleka ata mobutu sesese kokukungwendo wazabanga asi akenda kala tango eza koleka Mzee Laurent Désiré Kabila akenda kala tango eza koleka tango ekotika moto te tango ebangaka mokolo te liwa bangaka mokolo te abangaka peleki te abangaka moto mbongo te ayokaka mpe mobola mawa te liwa tango ayaka amemaka moto nyonso tango ekoleka engela bomoi na yo epana yawe tango ekomema engela bomoi na yo mokolo na yo ekoya okokende ndenge nini le temps passe ne s'arrête jamais le temps passe moninga tala tango ekomema moninga tala tango ekoleka moninga tala tango ekomema moninga tala tango ekomema tango ekotika moto te engela bomoi na yo tala bato bakokende osala ndenge nini okotikala ebende te okotikala ebende le temps passe ne s'arrête jamais le temps passe ne pardonne jamais le temps passe ne s'arrête jamais lengela bomo moninga tala tango ekoleka ekolo nyonso bato tango eza koleka nalela mpona nini nalela mpona nini tango eza koleka tango eza koleka tango eza koleka le temps passe Alvin et Béa tala tango ekoleka nabongisa bomonanga mpona nini bato bakokende biloko nyonso ekoleka nalelalela ntina nini natangisa makila na boma bato mpona nini soki nyonso ekoleka un jour nabanga kufa mpona nini soki naza putulu ya pamba mokolo ezali na koleka le temps passe